Babina Sali pour le Ningani, Tangama Solo, boucle. Merci, le journaliste. Na Motuno Tuningai, na Likaniso Tuningai, na Loba. Solo, Bissoni Suto Sepeli. Si tout ça, maman, to Sepeli, Yaromonate, Mbala Oyo, Bakanisi Biso, ma place sur place ya Motuya. Faut te ça la misala, maman Zala Randakisa, na Katia Ndako. Maman Zala Randakisa, na Katia Mokili. Utambotama Mokili, maman Azoba place, Oyo ya Malamu, Oyo la kisa bilembo te mama pa ko sala likambo pe oyo pe ko sepelisa pe mokili biso ko sepeli na ndenge papa mokonzi président ya république pa Félix Antoine Tshisekedi apesi biso poste wana ya premier ministre te mama diriger mais eloko ya pasi oyo za ko sala biso ba mama est-ce que batata oyo bakangana na poste wana batata oyo bakangana na bokonzi banda tozwa indépendance c'était lelo boye bamibengaka toujours bazalaki bazali pe bakozalaka bakotika mama maboko polele po te mama asala mosala na ye ndenge elongo bani toyebi te tozali kaka komituna eske batata wana oyo bazalaka ntango iso kodéranger tata mokonzi pour tapesa bango ba poste donc bibonga ya kosala misala na mbala oyo lokola ye a dévier bango ndenge to kobenga na lokota ya bapaya te a défier bango ndenge a défier bango sikoyo ke ayembala moko kopesa mama ebonga wana bakotika ye maboko polele po asala po soko tali malamu na mboka na biso baye bazalaka bazali pe bakozalaka baye basimba nde tobenga monopole misolo na mboka na biso ezali batata baye batongi bakompani mingi ezali batata po bango bazwa misolo banane ebandeli tino lelo po te basala makoki wana bango lelo bakompani na maboko na bango politique na maboko na bango soko tali baparti politique ebele baprésident batata kaka mama baza moke oyo bazali ko détenir ba parti politique sikoyo banani bakopesa mama Judith maboko pona asungama asala mosala oyo population ekosepela na ndenge population ezali kozela ke social ya mboka ebonga scolarité ya bana ebonga santé na biso na ba mama na batata na bana ekoma na kimia ndenge bamboka mosusu ezali nayebi te nyonso nakanisi eza kosenga nini oyo bamibengi mpe bantoma ya bangomba oyo tobengaka basali na nzambe bakolo biyamba oyo ayali nga nali prophète epai oyo nga nazali pasteur epai oyo nga nazali voyant epai oyo nga nazali abbé epai oyo nga nazali monseigneur epai oyo na papa cardinal tosengeli bato nyonso wana basimplike na likambo oyo po soki bato nyonso wana basimplike na likambo oyo mama akosungama mama akosala mosala oyo ekosimba mpe ekotalisama mokili mobimba te solo na Congo oyo innovation basali kuna eza kitoko mingi parce que batie mama premier ministre banda babanda pe mama premier ministre pe alongi etumba oyo mibali balongaki te toza kosala comparaison te toza na posa nde mosala esalama kimia ezonga na mboka na biso kolia malamu ezala kotambola na sécurité ezala misala nyonso esala nini etambola na ndenge oyo elongo bani nde eloko toza nango posa na biso population yango wana eloko nini oki obenda mama matoi pena mama Judith mpona alanda bato oyo balekaki oyo basali eloko te to population elelaki mingi eloko nakoyebisa mama Judith yalikaka eloko moko mama ebonga bapesi oyo ezali seki te toyebi ke esika nyonso batiaka moto to esika nyonso bakonome bakovote moto ata bamasanga mosusu tozalaka mwa barelation ezalaka
moi ba relation nde salaka soit etindiki yo na esika wana soit ba relation nde ebendi yo na esika wana yo kotala nanu ba relation oyo zali na nzinga nzinga te na baye oyo basengi na papa mokonzi atia yo na esika wana bosana ba relation talela pepe yokamela pepe ngana kosenga loko eloko moko omoni makanisi mosusu oyo etelenganaka na cité na population moyen komela yo kozala te mpo bato wana baza na makoki ya kokóma pene yo ozali te bato wana baza na makoki meme te ya koleka na bitando ndenge biso mosusu toza kozwa mwa libaku ya koleka te journaliste aleki aluki ngai asololi na ngai ayoki ngai ngana kosenga yo eloko moko kosalisa biso kindoki moke mondele apesi biso na kati na mokili yali telefone mais telefone oyo yo moyen bato bana koatendre yo kozala te soki na kati ya baservice na yo okoki kopesa numero moko oyo kozala te agent wana aza lokola ndenge tozali kosala kala na baréseau téléphonique donc ye akozala charge ya koyambelako bamessage moto nyonso azali na likanisi ya malamu asali sms na numero wana na suka ya mokolo ntango journée esilaka agent wana mosala na ye kokongola bamessage nyonso oyo population etindeli yo na kanali ya numero wana po te ekomela yo me nsima na kati ya ekipe wana yo okopona kuna osala lokola cellule moko ya réflexion cellule moko ya triage cellule wana mosala nango ekozala soki bayambi bamessage bayambi bamessage pamba te nayebi ke message mpe ya mosoto ya bozoba ya bosali te ekokɔta kaka na nzela wana bango bazala kosélectionne bakamati bamessage oyo eyentre na redressement ya mboka na biso bakomiseli yo bamessage oyo ya bozoba oyo ngai nabengi ya mosoto oyo moto na kibomoto azangisaka bozoba na esika ya bato mayele te bakoki kotinda balongoli yango oyo ekoki kosalisa yo na misala oyo bapesi yo esala nini ebakisama na mayele oyo ozali nango ebakisama na mayele ya baconseiller oyo okosala na bango mama kotia baconseiller na sentiment te koluka baconseiller carton bidon te bolimbisi mama na fingi bato te mais keba luka conseiller omoni ke akosunga yo na mosala eno conseiller lokola baconseiller tomonaki na 5 euti koleka papa président limbisa ngai bo ye atiaki epai na ye diaspora batondisamaki kuna eloko basaleli biso tomoni yango te eloko basungi nango président tomoni yango te au contraire bato nyonso président apiaki confiance babebisi bayibi bayelaki na bango kimoyibi bayaki na bango basunge na mosala te mama keba fe rouge ezali na place wana sélectionner baconseiller bakosala na yo kotala mitu ya bato te nayebi ke na ngonga oyo eloko kosala bino mpasi ya nini bacomposante politique oyo bobimeli oyo bozali na yango nayebi ke bato wana bazotutala mitu na parlement kuna ndenge batutani mitu kuna esimbi te bakoya kotutisa mitu epai na yo bakoya kobeta epai na yo ndenge mbonge ebale ebetaka mabwatu na masuwa koglise te bambonge wana ekokwesa yo te parce que peuple akozala nsima na yo peuple soki amoni ke biyano ya malamu ebandi kobima peuple akosoutenir yo peuple akosunga yo et surtout tala na kati ya peuple tokobenga peuple banani baza majoritaire biso bamama nde totondi partout otala na baassociation otala baparti politique otala na baeglise otala na bisika bitekelo bato tondi ezali biso bamama donc na nzela ya mombongo toyali na nzela spiritualité tozali na nzela na politique tozali donc tozali partout alors ndenge biso mama toyali partout yebake soki osali likambo moko oyo esepelisi bamama bakondima bamama bakotosa bamama bakosepela bamama bakosalela yango soki mobeko batie na mboka bamama bandimi yango iyo yebake mboka wana etambolaka malamu parce que mondimi ezali mama mobebisi ezali mama biso bamama kaka moto obebisaka biso bamama kaka mpe moto olelaka
Porque soki biso mama toleli te soki tondimi iyo yebake iyo wana te na lola iyo wana ekomata po te nguya ya Yesu Masihi esala nini esunga yo esalisa yo ekamba yo epesa yo bwanya ya sika po te osala misala oyo lobi nango na ntongo biso ya mama totambola bendele likolo totombola bilongi toloba te iyo plasi batata balongaki te biso ya mama tosali nini tolongi ndenge tolongaka na nzela ya maternité tata moko te ayokaka na biso mpasi na nzela maternité mama nde akendeke abimisi bomoi ya moto ndenge mama abimisaka bomoi ya moto makasi oyo nzambe apesaka biso na ngonga wana biso bamama tosengi makasi wana mayele wana bwanya wana nzambe apesa yo yango po te olonga etumba oyo bapesi yo po eza lokola basimbisi yo mbeli na maboko mbeli wana bapesi yo po okata bato te po boma kongo te me mbeli wana ezali po okata mabe oyo ezali na kongo esala nini mabe wana esila kimia ezonga na kongo koteka ya malamu ezala kotanga ya malamu ezala bato batambola na kimia moto akende kosambela azonga na kimia makambo nyonso esalama na kimia eloko toza kosenga na kongo yango wana ntango bokokóma na lere kopona baministre mama kotia baministre carton bidon te nazongisi na esika wana koloba te te oyo azali ndeko na ngai te touti nde mboka moko te oyo mwana na noko te mama bolimbisi luka bato ya babwanya na mayele tala moto oboni ke moto soki natie ye na social amboki obonga oyo soki batie ye na finance papa président oyo na finance akosala finance ya malamu oyo totia ye na transport papa président oyo na transport akosala malamu mpo nayebi ke papa président mpe aza na bakandida na ye oyo akopesa yo na bakandida ye akopesa so omoni ke kandida mosu omoni doute mama kobanga te seke papa bolimbisi opiaki ngai ebonga mpo tolonga yo nanga me mpo to eshue te namoni tete ya moto opesi ngai no asalaka na esika boye asalaka na esika boye asalaka na esika boye malonga ezalaka te bongo awa lelo malonga ekozala te luka mosusu papa président aza na sanduku ya mitu ya bato akotrie moto mosusu akosala nini po apesa yo na esika wana po mosala ebonga eloko toza kolela eloko toza kosenga tolingi na manda ya papa président ya mbala oyo 5 ans oyo toloba mabe toloba malamu me tolingi manda yango 5 ans yango ezala manda ezali ke mokolo 5 ezokoka bilan ekopesama population elobake quand même tonyokwamaki me esika boye babongisaki koto oyo esimbi te mene esika boye esimbaki pamba te mosala bato basalaka nyonso ala kaka na perfection te mwa baerreur mwa bamobunga oyo tobengaka mwa baimperfection ezalaka me tolingi au moins à 75% ezala iyo ok mwa 25% ya mwa décadence rigueur ekozala te me tokoloba quand même bakoya nsima ya 5 ans wana bongo bakorrige 25% oyo baninga balongaki te bino tolingi bolonga 75%. Tolingi résultat wana ebima. Pour même la université, ce qui moi a dit 75%, déjà papier na ya distinction et mon année. Tolingi ba statistique. Oh, statistique. Tolingi mention te, tolingi mention distinction bala oy. Maman ko bisa msosonité. Toza simana yo. Na yo ka quelque part ba rumeur moko bibaki olobi olingi o travailler na ba maman oyo ba yali na bwanya. Yo bengi ba femme de valeur. Non. Ce ne sont pas des femmes de valeur, mais bazala ba femme sage. Parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et lorsqu'on dit encore on a des gens que ceux qui ont téyi moi si yeba ke mokili bobimba eteyami tolingi za la bongo moi si amema mokili na motu na ye pe mokili e ganga te me mokili e sepela mokili e beta mbonda po biso wa mama tozala na côté spiritualité to domina kaka tozala na Golgotha na histoire ya Yesu ba Jeanne d'Arc babima ba Kimpavita babimi pa na biso na Congo basaki banani ba mama ba Nyarete babimi
oyo bamibombaki dignité bazalaki banani bamama mama tolingi bamama wana bakoma molimo bakenda bakosunga yo kozala na bobangi te me nde zala na matoyi ya koyoka population zala na matoyi ya koyoka peuple kobanir maloba ya peuple te bango wana balobaka kaka bilobaloba peuple congolais te eza bilobaloba te peuple congolais akomi lokola azogama asphyxié pasi eluti ye malozi eluti ye aza koyeba lisu te asiba eloko nini atelemela wapi atuna nani me mbala oyo tobi tokotuna mama tokoyembela mama tokoyebisa mama tokosenga mama mama mutu akoyanola mama tolingi tozwa biyano ya malamu tolingi toshite te tolingi ata moke te totrebuche tolingi totambola ngingo bendele likolo eza kopepa mama aza koleka mama alobake iyo tolongi le pari oyo mibali balongaki te mais tomoni mpenza bamosusu ne bamama marcher oyo mpenza bakomi te balobi ke mama Angélique Bamba olobelela bango mpona mama ndenge akomi wana biloko ekita mpenza oyo bazali na possibilité moke balingi manda na yo mama biloko ekita papa journaliste mama Judith asalaka na plante balobi na asalaki na plante kuna na plan ye asalaki tala litungulu ayebaki yango te tala mbuma tomate ayebaki yango te mopika matembele ayebaki yango te mais na plan c'est pas une planification makambo nyonso oyo ezalaka panel la ménagère c'est kuna nde tolandelaka yango chaque jour alobi toni jour ya dollar yango oyo sur le marché balobi mopiko ya mpio ekomi boye mopiko tomate ekomi boye mopiko matungulu ekomi boye ndenge nalobi mama ayoka population et non pas ayoka baye oyo batambolaka na bavoiture fumée tolembi na biso koloba makambo na bango totiki bango pembeni me mama ayokamela mingi libanda ayokamela mingi balabala ayokamela mingi zandu na wenze ayokamela mingi na bekole ayokamela mingi na bacentre de santé akoki meme kotinda mpe bato te asa na baconseiller asa mpe na bato te soki alobi ke lelo yo parseke mosala na pesi yo lelo kitela ngai na bawenza minene oyo ya ville ya Kinshasa par exemple mais parseke aza na motuka te parseke mpe na bureau na ye aza na basali te soki parseke asali programme alobi en tout cas kobanda lundi mercredi na vendredi 3 jours oyo tokoya na bureau te biso nyonso equipe na ngai du travail topanzana na bawenze ya minene oyo ya ville ya Kinshasa totalela makambo nini ezoleka na bawenze wana bakokende koyeba mabe oyo ministre amonaka te bakomona yango parce ntango bakokita na wenze bango balata molato teke biso touti na cabinet ya mama premier ministre te basala lokola baministre ntango ya kasavu bazalaki kotambola ministre ntango ya kasavu na mwasi ne soki babimi basala bango bazalaki koyebana teke oyo mwasi ya papa ministre akoti na zando akoti na wenze bazalaki kotambola na discrétion ntango mama na kokota na wenze atali nde na kozonga na ndako ayebisi mobali nde alobi nakendeki na zigide atala makambo namonaki ndembo ya mibali na bango bazalaki kozwa makanisi ya kosolola na bareunion ya ministre bazalaki kokende kobetela maboko kuna paa te na reunion ya ministre bazalaki kokende na baélément palpable oyo semaine wana ou mois wana population ndenge nini evive eza difficile te eza facile ya kosala prospection du marché aux alentours ya baécole qu'est-ce qui se passe dans des écoles est-ce que loi oyo bapesa ya gratuité eza respecté te po ye mama premier ministre asolola na ministre oyo ya kotia na éducation ministre wana éducation fo azala bien outillé soki aza na ye outillé te akoyela mama ministre na conseil de ministre akoyele rapport ni akoyela ye rapport Baclé akoyela ye rapport Malonga te mais soki ministre wana akutanaka na population akutanaka na baenseignant akutanaka na badirecteur d'école akutanaka na bainspecteur akoyeba ce qui se passe na secteur na
oyo mpe économie soki alekaka na banzela oyo bato batambolaka na makambo etali économie akoyeba maladi oyo eza kosala na secteur na ye koyeba maladi nde nsima nango bayebaka ndenge nini bokokorige maladi soki yo mungango oyebi maladi ngai naza kobela te okopesanga traitement nini okozala na kisi akopesanga okozala na kisi akomelanga okozala na kisi moko okomela ngai te mais soki ministre ya santé ayebi ke na hôpital tel bazosoigne bamaladi malamu te bamédecin bali affecté kuna bazobafue mosala nde boye bakoyeba comment soit korecycle bamédecin soit koremplace bamédecin na hôpital wana ainsi de suite mais soki ministre ya santé banda akoma na santé akoma ata mokolo moko te na hôpital ya Kitambo atinda ata mokolo moko te moto na hôpital ya Kitambo akende koyeba eske hôpital wana banettoyaka yango chaque jour to banettoyaka te donc maladi ayaki na maladi akuti lisusu infection na kati ya hôpital elati ye akoyeba yango ndeni akoyeba te parce que atinda motu kuna te atala na ye kuna te amona na ye eloko te mais soki ezali te ministre ya santé atinda bato bakenda na hôpital wana bayeba makambo elekaka na hôpital wana mabe na malamu akoyeba ke kuna na hôpital wana tala makambo ezalaka kuna ezalaka boye donc eloko ezali wana esengeli nini chaque ministre bakotia na secteur na ye il faut ayeba na secteur na ye eloko nini oyo ezali na secteur na ye bina ntango wana ministre wana akoyeba kopia rapport na conseil de ministre mpe bakoyeba ndenge nini bakokorige secteur na bango ndenge napesi exemple ya hôpital nalobi te hôpital ya Kitambo ezali na salite te napesi exemple dans le sens que soki okomi kuna okoyeba est-ce que bainfirmier baza kofutama baprime na bango malamu est-ce que bainfirmier baza kosala mosala ndenge elongo bani est-ce que bainfirmier collaboration na bamédecin ezali bakoyeba yango soki moto akiti kuna mais soki moto akiti kuna te bakoyeba eloko moko te ata toréfectionne hôpital général tokoki kopesa yango bakombo nyonso tokopesa yango mais soki na kati hôpital yango oyo motongi boréfectionne bolamu ezali te ese bamaladi bakobima kuna na masolo ya malamu babimaka na masolo ya regret pamba te baye basengeli kokonza secteur wana bakontrolaka te batalaka te tala bosoto oyo etondi na ville ya Kinshasa tala bosoto oyo etondi na kati ya bawenze ya ville ya Kinshasa soki ezalaki te na secteur wana balandelaki misala bazali mais tokovivre boye te mais soki otali malamu na mboka na biso ya Congo moto akontrolaka baburkinese atalaka ne bango te burkinese mpe à son tour akontrolaka ne bachef du quartier te bachef du quartier mpe à leur tour bakontrolaka bachef de rue te yoyebisanga sikoyo eloko nini kobongana bakomi na biso eloko nini kotambo malamu na bakomi na biso ese eloko malamu kozala le tout ezali kaka centralisé na il faut veiller il faut contrôler sans contrôle sans veille na makambo nyonso wana il n'y aura rien comme changement maman Judith akobunda akolonga na ye te donc il faut azwa ba collaborateur ya malamu etango bakotia ba ministre batia ba ministre ya malamu ba ministre mayele na bwanya oyo bakosunga ye na mosala po na ye moko président azwa le pari oyo Congo etie na boyambo nyonso mama en tête ya fille sinon te kozala kaka tokendeki totambolaki tozongi na biso epai touta ekozala kaka bongo mais tomonaki mikolo eleki ya gouvernement ezalaki président de la République apesaki mpenza bapêcheur biloko ebele ministre ya pêche ti sikoyo omonaka na biso yango te estce mama mpenza akolandela likambo wana papa journaliste eloko nalobi nini ya koverifie na kocontrôle te ntango boye par exemple boye na commune nga navandaka nga mama bamba navandi awa na ngiringiri bino boye na commune bolobi tolingi bosotolongo ata boye na baremorke ya bisaleli bopesi na maison communale est-ce que bolandelaki biloko wana ekiti na bakartier est-ce que biloko wana bakartier ekiti na bari
soki bolandeli te ekosala mosala nini napesi exemple moko ya moke namonaka mokolo mosusu bonane moko bapesi basi ya basoda bilei ya bonane basoso nga nabimaki nazokende mosala namoni mituka ya baparticulier na bakarton basoso na basaki ya baloso nasali curiosité ote biloko bapesaki na basi ya basoda yoyebisanga sikoyo bamama ya bana basoda bayaki biloko wana ese bamonaki yango parce que ntango bapesi dotation wana po te bakabolela basi ya basoda basepela na bonane ngai mama général songolo pakala na dû yanga 10 carton papa général songolo pakala dû ya 20 carton 10 sac ya loso est-ce que nombre oyo esengelaki bapesa bango epesamaki lisu bongo basi mosusu bakomaka biloko esi esili emonani te kasi biloko ezalaki ebele nini lokoso ya bachef chef asaliki lokoso amipesi ya ye dotation na ye ya ebele abosaniki balobaka mokonzi azelaka nanu bayeya ye bainférieur bazwa soki etikali nde bokaboli bino bakonzi kosala eloko te me bakonzi baweli nanu kozwa mokolo nanu kutu nanu bakaboleli bainférieur te yoyebisanga sikoyo donc bapiaki bisaleli na bapeshere est ce que bapeshere nyonso bazwaki eyambo nanu bapeshere bazwa bisaleli yango est ce que basalaki inventaire ya koyeba nous avons combien de pêcheurs awa na Kinshasa d'abord et puis na baprovince mosusu et puis Congo mobimba soki totuni statistique wana tokokozwa chiffre nango bamama maraîcher toyebi nombre na bango po sikoyo soki natali bisika nyonso bamama bazala kosala bilanga na bacommune songolo pakala bilanga wana elongo nyonso koyi basupermarché totongi bandako ti sikoyo bamama wana totindi bango banasala bilanga wapi bamama wana ti tomona bango tozali kokola ngai mama Angélique nazalaki na mbula mitano namonaka place batongi oasis bilanga ezalaki wana toyebaka te bamama bamanyanga na balari bato azalaki kosala babilanga bamama wana babokoli bana na bango na mosala bilanga batangisi bana na bango na misala bilanga toboyi te modernisation mais ntango bino bakonzi ya nsima boye bolobi no bato wana ya ntango ya kala bazalaki kotonga te bayebaki kotonga te bazalaki na makoki te biso tozwi makoki ya kotonga bolongoli bamama wana basala bilanga te boremplace bandako ndenge boremplace bandako bamama wana botinda bango wapi po bakende kosala bilanga bamama wana toyoka bapesaka bango so ba $400 na moto est ce que $400 ezali mabele po asala bilanga $400 ezalaki mabele asala bilanga $400 ezali nini bapesa bamama wana donc bapesa bango mabele kosala bilanga te il a fallu ntango balongoli bango mpona kosala bilanga baremplace bango mabele oyo bakosala bilanga mabele bango bapesa bango basala nini balinga bakamata bango balakisi bango site moko memi na kota bansele kuna to bakota bamaluku kuna to bakota bambekana kuna balinga basala bapesi bango moyen de transport oyo banda kozwa bango chaque ntongo lokola bana ya classe bakei kuna na site ya bilanga soki basali bilanga na bango 17h basisi bilanga mituka wana ezwi bango lisusu esali nini ezongisi bango epai bavandaka bilanga wana elingi kosala nini elingaki kocontinue crise ya légume na Kinshasa elingi kozala te oyo lelo nzete misato ya bitekuteku 3000 francs pondu mopiku 7000 francs ah bon na pondu mopiku 7000 francs donc na pondu na soso oyo vivre frais ezouta na libanda eza kolia na formol ekomi kokute prix moko yo yebisanga sikoyo mama Judith azwa Congo akende kosala biso bilanga mama Judith azwa pau akende kofungola baterase mama Judith lokwa ko premier ministre akende koloba mbisi
Merci le journaliste na mutuno tuningai na likaniso tuningai na loba. Solo biso ni to sepeli. Si tout ça maman to sepeli ya komona te mbala oyo bakanisi biso ba pesi biso place ya motuya. Faut te sala misala maman zala kandakisa na kati ya ndako. Maman zala kandakisa na kati ya mokili. Utambota ma mokili maman azoba place oyo ya malamu oyo lakisa bilembo te mama pa ko sala likambo pe oyo pe ko sepelisa pe mokili biso no sepeli na ndenge papa mokonzi président ya république pa Félix Antoine Tshisekedi apesi biso poste wana ya premier ministre te mama dirige mais eloko ya pasi oyo eza ko sala biso ba mama est-ce que batata oyo bakanganaka na poste wana batata oyo bakangana na bokonzi banda tozwa indépendance te lelo boyo bamibengaka toujours bazalaki bazali pe bakozalaka bakotika mama maboko polele po te mama asala mosala na ye ndenge elongo bani toyebi te tozali kaka komituna eske batata wana oyo bazalaka ntango iso kodéranger tata mokonzi po tapesa bango baposte donc bibonga ya kosala misala na mbala oyo lokola ye adevie bango ndenge tokobenga na lokota ya bapaya te adefie bango ndenge adefie bango sikoyo ke aye mbala moko kopesa mama ebonga wana bakotika ye maboko polele po asala po soko tali malamu na mboka na biso baye bazalaka bazali pe bakozalaka baye basimba nde tobenga monopole ya misolo na mboka na biso ezali batata baye batongi bakompani mingi ezali batata po bango bazwa misolo banani ebandeli tino lelo po te basala makoki wana bango lelo bakompani na maboko na bango politique na maboko na bango soko otali baparti politique ebele baprésent batata kaka bamama baza moke oyo bazali kodetenir baparti politique sikoyo banani bakopesa mama Judith maboko mpona asungama asala mosala oyo population ekosepela na ndenge population ezali kozela ke social ya mboka ebonga scolarité ya bana ebonga santé na biso na bamama na batata na bana ekoma na kimia ndenge bamboka mosusu ezali nayebi te nyonso nakanisi eza kosenga nini oyo bamibengi mpe bantoma ya bangomba oyo tobengaka basali na nzambe bakolo biyamba oyo ayali nga nazali prophète epai oyo nga nazali pasteur epai oyo nga nazali voyant epai oyo nga nazali abbé epai oyo nga nazali monseigneur epai oyo na papa cardinal tosengeli bato nyonso wana basimplike na likambo oyo po soki bato nyonso wana basimplike na likambo oyo mama akosungama mama akosala mosala oyo ekosimba mpe ekotalisama mokili mobimba te solo na Congo oyo innovation basali kuna eza kitoko mingi parce que batie mama premier ministre banda babanda mpe mama premier ministre mpe alongi etumba oyo mibali balongaki te toza kosala comparaison te toza na posa nde mosala esalama kimia ezonga na mboka na biso kolia malamu ezala kotambola na sécurité ezala misala nyonso esala nini etambola na ndenge oyo elongo bani nde eloko toza nango posa na biso population yango wana eloko nini oki obenda mama matoi pena mama Judith mpona alanda bato oyo balekaki oyo basali eloko te to population elelaki mingi eloko nakoyebisa mama Judith yalikaka eloko moko mama ebonga bapesi oyo ezali seki te toyebi ke esika nyonso batiaka moto to esika nyonso bakonome bakovote moto ata bamasanga mosusu tozalaka mwa barelation ezalaka mwa barelation nde esalaka soit etindiki yo na esika wana
soit ba relation wana ebendi yo na esika wana yo kotala nanu ba relation oyo ozali nango nzinga te na baye oyo basengi na papa mokonzi atia oyo na esika wana bosana ba relation talela pepe yokamela pepe ngana kosenga noko eloko moko omoni makanisi mosusu oyo etelenganaka na cité na population moyen komela yo kozala te po bato wana bazala makoki ya kokoma pene yo ozali te bato wana bazala makoki meme te ya koleka na bitando ndenge biso mosusu toza kozwa mwa libaku ya koleka te journaliste aleki aluki ngai asololi na ngai ayoki ngai nga na kosenga yo eloko moko kosalisa biso kindoki mokemo ndela apesi biso na kati na mokili yali telefone mais telefone oyo yo moyen bato bana koatendre yo kozala te soki na kati ya baservice na yo okoki kopesa numero moko oyo kozala te agent wana aza lokola ndenge tozali kosala kala na bareseau téléphonique donc ye akozala charge ya koyambelako bamessage moto nyonso azali na likanisi ya malamu asali sms na numero wana na suka ya mokolo ntango journée esilaka agent wana mosala na ye kokongola bamessage nyonso oyo population etindeli yo na kanali ya numero wana po te ekomela yo me nsima na kati ya ekipe wana yo ekopona kuna osala lokola cellule moko ya réflexion cellule moko ya triage cellule wana mosala nango ekozala soki bayambi bamessage bayambi bamessage pamba te nayebi ke message mpe ya mosoto ya bozoba ya bosali te ekokota kaka na nzela wana bango bazala koselektione bakamati bamessage oyo eyentre na redressement ya mboka na biso bakomiseli yo bamessage oyo ya bozoba oyo ngai nabengi ya mosoto oyo moto na kibomoto azangisaka bozoba na esika ya bato mayele te bakoki kotinda balongoli yango oyo ekoki kosalisa yo na misala oyo bapesi yo esala nini ebakisama na mayele oyo ozali nango ebakisama na mayele ya baconseiller oyo okosala na bango mama kotia baconseiller na sentiment te koluka baconseiller carton bidon te bolimbisi mama na fingi bato te mais keba luka conseiller omoni ke akosunga yo na mosala eno conseiller lokola baconseiller tomonaki na 5 euti koleka papa président limbisa ngai bo ye atiaki epai na ye diaspora batondisamaki kuna eloko basaleli biso tomoni yango te eloko basungi nango président tomoni yango te au contraire bato nyonso président apiaki confiance babebisi bayibi bayelaki na bango kimoyibi bayaki na bango mpo asunge na mosala te mama keba fe rouge ezali na place wana sélectionner baconseiller bakosala na yo kotala mitu ya bato te nayebi ke na ngonga oyo eloko kosala bino mpasi ya nini bacomposante politique oyo bobimeli oyo bozali na yango nayebi ke bato wana bazotutana mitu na parlement kuna ndenge batutani mitu kuna esimbi te bakoya kotutisa mitu epai na yo bakoya kobeta beta epai na yo ndenge mbonge ebale ebetaka babwatu na masuwa koglise te bambonge wana ekokwesa yo te parce que peuple akozala nsima na yo peuple soki amoni ke biyano ya malamu ebandi kobima peuple akosoutenir yo peuple akosunga yo et surtout tala na kati ya peuple to kobenga peuple banani baza majoritaire biso bamama nde totondi partout otala na baassociation otala baparti politique otala na baeglise otala na bisika bitekelo bato tondi ezali biso bamama donc na nzela ya mombongo toyali na nzela ya spiritualité tozali na nzela na politique tozali donc tozali partout alors ndenge biso mama toyali partout yebake soki osali likambo moko oyo esepelisi bamama bakondima bamama bakotosa bamama bakosepela bamama bakosalela yango soki mobeko batie na mboka bamama bandimi yango iyo yebake mboka wana etambolaka malamu parce que mondimi ezali mama mobebisi ezali mama biso bamama kaka moto obebisaka biso bamama kaka mpe moto olelaka porque soki biso mama toleli te soki tondimi iyo yebake iyo wana
tena lola iyo wana ekomata pote nguya ya Yesu masi esala nini esunga yo esalisa yo ekamba yo epesa yo bwanya ya sika pote osala misala oyo lobi nango na tongo biso mama to tambola bendele likolo to tombola bilongi to lobate iyo lasi batata balonga dite biso mama to sali nini to longi ndenge to longa kana nzela ya maternité tata moko te ayoka kana biso pasta nzela maternité mama nda akendeke abimisi bomo ya moto ndenge mama abimisaka bomo ya moto makasi o nzambe apesaka biso la ngonga wana biso bamama tosengi makasi wana mayele wana bwanya wana nzambe apesa yo yango po te olonga etumba oyo bapesi yo po eza lokola basimbisi yo mbeli na maboko mbeli wana bapesi yo po okata bato te po boma kongo te me mbeli wana ezali po okata mabe oyo ezali na kongo esala nini mabe wana esila kimia ezonga na kongo koteka ya malamu ezala kotanga ya malamu ezala bato batambola na kimia moto akende kosambela azonga na kimia makambo nyonso esalama na kimia eloko toza kosenga na kongo yango wana ntango bokokóma na lere kopona baministre mama kotia baministre carton bidon te nazongisi na esika wana koloba te te oyo azali ndeko na nga te touti nde mboka moko te oyo mwana na noko te mama bolimbisi luka bato ya babwanya na mayele tala moto oboni ke moto soki natie ye na social amboki obongo oyo soki batie ye na finance papa président oyo na finance akosala finance ya malamu oyo totia ye na transport papa président oyo na transport akosala malamu mpo nayebi ke papa président mpe aza na bakandida na ye oyo akopesa yo na bakandida ye akopesa so omoni ke kandida mosu omoni doute mama kobanga te seke papa bolimbisi opiaki ngai ebonga mpo tolonga yo nanga me mpo to eshuwe te namoni tete ya moto opesi ngai non asalaka na esika boye asalaka na esika boye asalaka na esika boye malonga ezalaka te bongo awa lelo malonga ekozala te luka mosusu papa président aza na sanduku ya mitu ya bato akotrie moto mosusu akosala nini po apesa yo na esika wana po mosala ebonga eloko toza kolela eloko toza kosenga tolingi na manda ya papa président ya mbala oyo 5 oyo toloba mabe toloba malamu me tolingi manda yango 5 yango ezala manda ezali ke mokolo 5 ezokoka bilan ekopesama population lobake quand même tonyokwamaki me esika boye babongisaki koto oyo esimbi te me na esika boye esimbaki pamba te mosala bato basalaka nyonso alakaka na perfection te mwa baerreur mwa bamobunga oyo tobengaka mwa baimperfection ezalaka me tolingi au moins à 75% ezala iyo ok mwa 25% ya mwa décadence rigueur ekozala te me tokoloba quand même bakoya nsima ya 5 wana bongo bakorige 25% oyo baninga balongaki te bino tolingi bolonga 75%. Tolingi résultat wana ebima. Pour même na université soki mwana dit 75%, déjà papier na ya distinction et mon année. Tolingi ba statistique. Oh, statistique. Tolingi mention te, tolingi mention distinction bala oy. Mama ko bi sabso sonité. Toza simana yo. Na yo ka quelque part ba rumeur moko bibaki olobi olingi o travailler na ba mama oyo ba yeli na bwanya. Yo bengi ba femmes de valeur. Non. Ce ne sont pas des femmes de valeur, mais bazala ba femme sage. Parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et lorsqu'on dit encore na des gens que ceux qui ont teyi mwasi, yeba ke mokili bobimba eteyami. Tolingi za bongo. Mwasi amema mokili na motu na ye, pe mokili e ganga te me mokili e sepela mokili e beta mbonda. Po biso wa mama tozala na côté spiritualité to domina kaka. Tozala na Golgotha na histoire ya Yesu. Ba Jeanne d'Arc babima. Ba Kimpavita babimi pa na biso na Congo. Basaki banani ba mama. Ba Norite babimi oyo bami bomba ki dignité bazalaki banani ba mama. Mama tolingi
ba mama wana bakoma molimo bakenda bakosunga yo kozala na bobangi te mende zala na matoyi ya koyoka population zala na matoyi ya koyoka peuple kobanir maloba ya peuple te bango wana balobaka kaka bilobaloba peuple congolais te eza bilobaloba te peuple congolais akomi lokola azogama asphyxié pasi eluti ye malozi eluti ye aza koyeba lisu te asiba eloko nini atelemela wapi atuna nani me mbala oyo tobi tokotuna mama tokoyembela mama tokoyebisa mama tokosenga mama mama mutu akoyanola mama tolingi tozwa biyano ya malamu tolingi toshite te tolingi ata moke te totrebuche tolingi totambola ngingo bendele likolo eza kopepa mama aza koleka mama alobake iyo tolongi le pari oyo mibali balongaki te mais tomoni mpenza bamosusu nde bamama marcher oyo mpenza bakomi te balobi ke mama Angélique Bamba olobelela bango mpona mama ndenge akomi wana biloko ekita mpenza oyo bazali na possibilité moke balingi manda na yo mama biloko ekita. Papa journaliste mama Judith asalaka na plante balobi na asalaki na plante kuna na plan ye asalaki tala litungulu ayebaki yango te tala mbuma tomate ayebaki yango te mopika matembele ayebaki yango te mais na plan c'est pas une planification makambo nyonso oyo ezalaka panel la ménagère c'est kuna nde tolandelaka yango chaque jour alobi taux du jour ya dollar yango oyo sur le marché balobi mopiko ya mpio ekomi boye mopiko ya tomate ekomi boye mopiko matungulu ekomi boye ndenge nalobi mama ayoka population et non pas ayoka baye oyo batambolaka na bavoiture fumée tolembi na biso koloba makambo na bango totiki bango pembeni mais mama ayokamela mingi libanda ayokamela mingi balabala ayokamela mingi zandu na wenze ayokamela mingi na bekole ayokamela mingi na bacentre de santé akoki memi kotinda mpe bato ti asa na baconseiller asa mpe na bato te soki alobi ke lelo yo par seke mosala na pesi yo lelo kitela ngai na bawenza minene oyo ya ville ya Kinshasa par exemple mais par seke aza na motuka te par seke mpe na bureau na ye aza na basali ti soki par seke asali programme alobi en tout cas kobanda lundi mercredi na vendredi 3 jours oyo tokoya na bureau te biso nyonso équipe na ngai du travail topanzana na bawenze ya minene oyo ya ville ya Kinshasa totalela makambo nini ezoleka na bawenze wana bakokende koyeba mabe oyo ministre amonaka te bakomona yango parce que ntango bakokita na wenze bango balata molato teke biso towuti na cabinet ya mama premier ministre te basala lokola baministre ya ntango ya kasavu bazalaki kotambola ministre ya ntango ya kasavu na mwasi ne soki babimi basala bango bazalaki koyebana teke oyo mwasi ya papa ministre akoti na zando akoti na wenze bazalaki kotambola na discrétion ntango mama na kokota na wenze atali nde na kozonga na ndako ayebisi mobali nde alobi nakendeki na zigide atala makambo namonaki nde boye mibali na bango bazalaki kozwa makanisi ya kosolola na bareunion ya ministre bazalaki kokende kobetela maboko kuna paa te na reunion ya ministre bazalaki kokende na baélément palpable oyo semaine wana ou mois wana population ndenge nini evive eza difficile te eza facile ya kosala prospection du marché aux alentours ya baécole qu'est-ce qui se passe dans des écoles est-ce que loi oyo bapesa ya gratuité eza respecté ya respecté te mpo ye mama premier ministre asolola na ministre oyo ya kotia na éducation ministre wana éducation fo azala bien outillé soki aza na ye outillé te akoyela mama ministre na conseil de ministre akoyele rapport ni akoyela ye rapport bacle akoyela ye rapport malonga te mais soki ministre wana akutanaka na population akutanaka na baenseignant akutanaka na badirecteur d'école akutanaka na bainspecteur akoyeba ce qui se passe na secteur na ye oyo mpo économie soki alekaka na banzela oyo bato
batambolaka na makambo etali économie akoyeba maladi oyo eza kosala na secteur na ye koyeba maladi nde nsima nango bayebaka ndenge nini bokokorige maladi soki yo mungango oyebi maladi ngai naza kobela te okopesanga traitement nini okozala na kisi ya kopesanga okozala na kisi ya kokomelanga okozala na kisi moko okomela ngai te mais soki ministre ya santé ayebi ke na hôpital tel bazosoigne bamaladi malamu te bamédecin bali affecté kuna bazobafue mosala nde boye bakoyeba comment soit korecycle bamédecin soit koremplace bamédecin na hôpital wana ainsi de suite mais soki ministre ya santé banda akoma na santé akoma ata mokolo moko te na hôpital ya Kitambo atinda ata mokolo moko te moto na hôpital ya Kitambo akende koyeba eske hôpital wana banettoyaka ngo chaque jour to banettoyaka te donc maladi ayaki na maladi akuti lisusu infection na kati ya hôpital elati ye akoyeba yango ndeni akoyeba te parce que atinda motu kuna te atala na ye kuna te amona na ye eloko te mais soki ezali te ministre ya santé atinda bato bakende na hôpital wana bayeba makambo elekaka na hôpital wana mabe na malamu akoyeba ke kuna na hôpital wana tala makambo ezalaka kuna ezalaka boye donc eloko ezali wana esengeli nini chaque ministre bakotia na secteur na ye il faut ayeba na secteur na ye eloko nini oyo ezali na secteur na ye bina ntango wana ministre wana akoyeba kopia rapport na conseil des ministres mpe bakoyeba ndenge nini bakokorige secteur na bango ndenge napesi exemple ya hôpital nalobi te hôpital ya Kitambo ezali na salite te napesi exemple dans le sens que soki okomi kuna okoyeba est ce que bainfirmier baza kofutama baprime na bango malamu est ce que bainfirmier baza kosala mosala ndenge elongo bani est ce que bainfirmier collaboration na bamédecin ezali bakoyeba yango soki moto akiti kuna mais soki moto akiti kuna te bakoyeba eloko moko te ata toréfectionne hôpital général tokoki kopesa yango bakombo nyonso tokopesa yango mais soki na kati hôpital yango oyo botongi boréfectionne bolamu ezali te ese bamaladi bakobima kuna na masolo ya malamu bakobimaka na masolo ya regret pamba te baye basengeli kokonza secteur wana bakontrolaka te batalaka te tala bosoto etondi na ville ya Kinshasa tala bosoto etondi na kati ya bawenze ya ville ya Kinshasa soki ezalaki te na secteur wana balandelaki misala bazali mais tokovivre boye te mais soki otali malamu na mboka na biso ya Congo moto akontrolaka baburkinese atalaka ne bango te burkinese mpe à son tour akontrolaka ne bachef du quartier te bachef du quartier mpe à leur tour bakontrolaka bachef de rue te yoyebisanga sikoyo eloko nini kobongala bakomi na biso eloko nini kotambo malamu na bakomi na biso ese eloko malamu kozala le tout ezali kaka centralisé na il faut veiller il faut contrôler sans contrôle sans veille na makambo nyonso wana il n'y aura rien comme changement maman Judith akobundabunda akolonga na ye te donc il faut azwa bacollaborateur ya malamu etango bakotia baministre batia baministre ya malamu baministre ya mayele na bwanya oyo bakosunga ye na mosala mpo na ye moko président azwa le pari oyo Congo etie na boyambo nyonso mama en tête ya fille sino te kozala kaka tokendeki totambolaki tozongi na biso epai touta ekozala ngo kaka bongo mais tomonaki mikolo eleki ya gouvernement ezalaki président de la République apesaki mpenza bapêcheur biloko ebele ministre ya pêche ti sikoyo omonaka biso ya moke estce mama mpenza akolandela likambo wana papa journaliste eloko nalobi nini ya koverifie na kocontrôle te ntango boye par exemple boye na commune nga navandaka nga mama bamba navandi awa na ngiringiri bino boye na commune bolobi tolingi bosoto elongo ata boye na baremorke ya bisaleli bopesi na maison communale est ce que bolandelaki biloko wana ekiti na bakartier est ce que biloko wana bakartier ekiti na bari soki bolandeli te
ekosala mosala nini napesa exemple moko ya moke namonaka mokolo mosusu bona ne moko bapesi basi ya basoda bilei ya bonane basoso nga nabimaki nazokende mosala namoni mituka ya baparticulier na bakarton basoso na basaki ya baloso nasali curiosité ote biloko bapesaki na basi ya basoda yoyebisanga sikoyo bamama ya bana basoda nga baliaki biloko wana ese bamonaki yango parce que ntango bapesi dotation wana po te bakabolela basi ya basoda basepela na bonane ngai mama général songolo pakala na dû yanga 10 carton papa général songolo pakala dû ya 20 carton 10 sac ya loso est-ce que nombre oyo esengelaki bapesa bango epesamaki lisu bongo basi mosusu bakomaka biloko esi esili emonani te kasi biloko ezalaki ebele nini lokoso ya bachef chef asaliki lokoso amipesi ya ye dotation na ye ya ebele abosaniki balobaka mokonzi azelaka nanu bayeya ye bainférieur bazwa soki etikali nde bokaboli bino bakonzi ekosala eloko te me bakonzi baweli nanu kozwa mokolo nanu kutu nanu bakaboleli bainférieur te yoyebisanga sikoyo ndenge batiaki bisaleli na bapeshere est ce que bapeshere nyonso bazwaki eyambo nanu bapeshere bazwa bisaleli yango est ce que basalaki inventaire ya koyeba nous avons combien de pêcheurs awa na Kinshasa d'abord et puis na baprovince mosusu et puis Congo mobimba soki totuni statistique wana tokokozwa chiffre nango bamama maraîcher toyebi nombre na bango po sikoyo soki natali bisika nyonso bamama bazala kosala bilanga na bacommune songolo pakala bilanga wana elongwe nyonso koyeba supermarché totongi bandako ti sikoyo bamama wana totindi bango banosala bilanga wapi bamama wana ti tomona bango tozali kokola ngai mama Angélique nazalaki na mbula mitano namonaka place batongi wazis bilanga ezalaki wana toyebaka te bamama bamanyanga na balari bato azali kosala babilanga bamama wana babokoli bana na bango na mosala bilanga batangisi bana na bango na misala bilanga toboyi te modernisation ntango bino bakonzi ya nsima boye bolobi no bato wana ya ntango ya kala bazalaki kotonga te bayebaki kotonga te bazalaki na makoki te biso tozi makoki ya kotonga bolongoli bamama wana basala bilanga te boremplace bandako ndenge boremplace bandako bamama wana botinda bango wapi po bakende kosala bilanga bamama wana toyoka bapesaka bango so ba $400 na moto est-ce que $400 ezali mabele po asala bilanga $400 ezalaki mabele asala bilanga $400 ezali nini bapesa bamama wana donc bapesa bango mabele kosala bilanga te il a fallu ntango balongoli bango mpe kosala bilanga baremplace bango mabele oyo bakosala bilanga mabele bango bapesa bango basala nini balinga bakamata bango balakise bango site moko memi na kota bansele kuna to bakota bamaluku kuna to bakota bambekana kuna balinga basala bapesi bango moyen de transport oyo banda kozwa bango chaque ntongo lokola bana ya classe bakei kuna na site ya bilanga soki basali bilanga na bango 17h basisi bilanga mituka wana ezwi bango lisusu esali nini ezongisi bango epai bavanda bilanga wana elinga kosala nini elingaki kocontinue crise ya légume na Kinshasa elinga kozala te oyo lelo nzete misato ya bitekuteku 3000 francs pondu mopiku 7000 francs ah bon na pondu mopiku 7000 francs donc na pondu na soso oyo vivre frais ezouta na libanda eza kolia na formol ekomi kokute prix moko yo yebisanga sikoyo mama Judith azwa Congo akende kosala biso bilanga mama Judith azwa pau akende kofungola baterase mama Judith lokwa ko premier ministre akende koloba mbisi ya
coordonner l'activité ya ministre nyonso ministre na domaine na ye asala mosala na ye oyo korépondre na attente ya population ministre pe ayeba pe na domaine na ye soki azali na baantenne to basucursale ya misala na ye ayeba pe kocoordonne misala na ye ebalana na baye basengeli kosala na kati ya ministère na ye to na domaine na ye ndenge napesa exemple ya enseignement comme dans la salle kati ya domaine ya enseignement soki ministre ya enseignement aza kocollabore na badirecteur ya bekole te aza kocollabore na bainspecteur te ye na secrétaire général oyo akozala na ngonga wana bayokani te ye yebisanga na kati ya domaine ya enseignement eloko nia malonga tokozwa eloko malonga moyibi ekokontinue lokute ekokontinue oyo komona ke examen d'état kuna basengi 75 000 kuna basengi 75 $, kuna basengi 50 $, l'état sengi 25 $. Finalement eza nini? Manque ya contrôle, manque ya suivi, manque ya collaboration et manque ya respect ya mibeko. Parce que soki bino moko bakolo mboka bozotosa mibeko na bino to yebisanga mopaya soki ayo koinvestir awo akotosa mobeko ni akotosa nani akotosa ni peuple mboka wana ni mobeko mboka wana ni bakonzi mboka wana bongo tokotambola ndenge nini tokosuka wana tobeta sete penza na biloko mama Judith atala penza population ndenge ezali kosouffrir mpona biloko ekita biloko nyonso kaka eza cher papa journaliste obi tozalaki na mikolo eleki so oza na 10 $, yo moboti wana mino libanda osepela j'ai l'argent lelo lisusu te otindi mwana na wenza avec un 10 $, obengi mwana moyibi oza na duti biloko aza koyela yo asombeli yo mwana mosusu soki mpe aza na mayele te okomona pena azongi na mbongo alobi namona nge eloko na osomba te boule ya tomate soki nayebaki kutu ke okokutana na nga tokosala émission oyo nalingaki natinda basombela ngai boule ya tomate ya 1000 francs, litungulu ya 500 francs, ail ya 500 francs, carotte ya 500 francs, liboke ya céleri ya 500 francs, ndende ya 500 francs. Nanga natiela yango na mesa ozwa image po te baye baza koyoka nga baza kolanda nga bamona ke effectivement nazoloba na kati ya ebale te mais nazoloba na kati ya bato oyo ngai nazomona oyo tozali kovivre. Nga loko nalingaka tomate mingi naliaka mingi tomate cru donc elekaka 2 jours te nayebaka plus ya tomate ya boule ya tomate tosepelaka batomate pome baloni tobia plus jamais tokomona pasi te mais kende kotuna tomate pome yango papa jindelekaka na zigida kotuna no question te po okwatire attention ya bato zwa kaka kamera na yo telema nokoka na sende wana zwa nokoka baimage ya babassin bamama batie biloko okomona bassin ya batomate bassin ya baoignon wana okomona babote bandembi na baseleri bamama mpe bakoboya na bango te soki mpo olobi ke naza na besoin mpo nazwa baimage oyo mpo totindikela bakambi ya mboka bakoboya te bakopermettre yo peut-être bakobomba bilongi na bango me bakopermettre yo na bamesa na bango zwa bapri ya biloko tokosuka wapi na pondu oyo tondisaka nzungu alo ntango tokei na madesu toloba nini parce madesu eutaka libanda eyaka koya tokoloba nini c'est difficile mais tozangi libala ya koloba mbisi te toyoki basombi babato de pêche mikolo eleki toyoki barimere yango balakisi solo babato yango ekende loba mbisi na ebale nini toyebi nanu te ekokota na océan ekokota na kati ya mer nini toyebi nanu te bakende loba wapi bambisi yango est-ce que ntango basombi babato yango ya pêche nde toza koloba baasocie bamarin na likambo yango bakolo domaine baasociaki bango to kaka baconseiller oyo babimaka pomba. Monsieur le président, moi je sais, je connais, donne-moi, je vais partir bake kosomo
ceux qui sont dans les pays bateau wana et qu'on répondre en entente ya population et qu'on loba mbisi ndenge na monaka na bamboka mosusu ndenge babato na bango ezoloba mbisi mais nga ntango nazotala soki natali na télévision nalandaka mingi émission moko soki kucwala batiaka na télévision ntango naa komona bamboko balakisaka ndenge bakosala bapeshe namonaka nanga bamasuwa minene kuna te oyo ezokongola mbisi na bibale na bango oyo bazotindela biso babola na kongo awa bathomson oyo bachincharo bapiojojo namonaka nanga kaka mwa eloko moko lokola neti baleniere moko polele bazobwaka monama ntango bazobenda file lokola ebale na bango bambisi eyali ebele ezobima bazobwaka na kati na mwa babato na bango mike wana eza lokola bakikalungu nde yango bazotanga na bakarton oyo biso tozowela kosomba awa o carton ya Thomson 200 000 300 000 50 000 ata bino moko ebale na biso kuna na wagenya kuna mbisi esili na Kisangani kuna mbisi esili eza lisusu te balaki eza na bakasa yao mbisi na kati ya balaki wana eza so te esila tozala balaki biso na bainterieur bapays nini ya pays na biso awa nanu baloba mbisi kuna te ndenge mokili esalama ndenge bavanda ndenge bavanda siko bambisi wana kati bakolaka balianaka bango na bango olie biso bato tolia bango na libanda tokosuka wapi mama Judith fungola misu ndenge na lobi baministre oyo bakopesa yo na bacomposante songolo pakala kwezaka bakota oyo bakopesa bino na bakota wana yebisa bakambi ya bakota wana bakambi ya bagroupe wana bapesa yo bazoba te me bapesa yo bato ya mayele mpe bwanya bapesa yo bipesela te bapesa yo bato bakosunga yo na mosala toboyi na biso bacomposante te toboyi na biso baformule wana te o biso nde toyali majoritaire na parlement o biso nde toyali majoritaire na sénat o biso nde toyali majoritaire na communal mais tolingi na bamajoritaire wana basélectionne bapesa bino baministre ya bwanya. Cessez de prendre tous ces voleurs bazonga sous na gouvernement boti ya kotia bato oyo tobengi bango baaventurier bazonga bavedete bazongela bino na kati ya misala toboyiki vedetaria na kati ya baministère tolingi ministère moko na moko et répondre na attente ya population ndenge oyo biso population tozali maîtrise tozali kozela mama bolimbisi oyo nyonso naza koloba ezali kaka mpo esunga yo na misala okosala esunga yo mpo te bateau de commandement oyo ozwi ekweya te mais etelema etambola eredresse mboka oyo place mibali barataki éducation na biso mama yaka kozongisa biso na éducation morale ya malamu tozonga exemple kaka ya moke mpaka Kabila ntango ayaka na ebonga musée tosalaka un mois te Congolais akomaki tout droit moyibi na balabala atiki biso kotambola na basaki ya main na babijou na biso na matoyi ça n'a même pas fait 2 mois kaka mobeko ngi mutu nyonso azongaki na case à départ moyibi akimi balabala oyo ngai serifi ngai maître babangaki baboyaki bakombo wana na bisi oyo ovanda ofulemela moninga biso tokoma kovanda na bisi tel exemple nati lelo etikala le même bisi elako kumba biso 5 yango tokoma komata 4 nayebi te espace ya 5e personne ekenda wapi ebunga na makanisi na biso plus jamais même lelo soki bato batondi na ra bisi taxi bisi soki etelemi resele benoki okofina na 5 akobandele pa nani ye azobanga peuple pa mati na bisi azosukuma ye donc totikala kaka 4 ndenge mosi atikela biso formule wana tolingi mpe d'exemple ya sika ebota ndenge olobaki bamama oyo obengi bango bafemme de valeur non ngana kobenga bango bafemme sage qui se comporte digne d'être femme bo bazali kolata molato oyo esengeli mama abima na balabala na miso ya bato
mais ezala te molato oyo bamama bazali kotambola na bosalité, bamama bazali kotambola na milato ya salité, bamama bazali kokende na baeglise na bango na milato ya salité. Wana tikela role na bapaster nde nalobaki banganga nzambe basunga yo parce bango nde bayambaka biso na kati ya bitonga tokendeke kosambelaka. Soki bango bakorrige biso correction ekokota, mais soki bango batiki biso laisse aller nde botozokendeke na bitonga wana na ndenge tolingi, na ndenge tolateli, na ndenge tomimoneli. Mama nzoto polele libanga aza kotambola lokola muchopi ndenge atambola aza komimona alati. Mama aza na ye nzoto polele aza koleka liboso na bato, liboso na bana amimoni lokola ye nde moto aza na nzoto baninga bali na mabaya bali na banzoto te. Eza nango petit problème pour éducation ya malamu ezonga na mboka na biso. Bamama bametia na poso ya bomama. Oui, kimondele tokobekola yango tomekola maye ya malamu, mais maye ya mabe ya mondele totika. Pe mondele tango atambolaka demini azalaka na plage, ezalaka teke na bureau, ezalaka teke na église to na magasin. Place aza kokende kosomba biloko to place aza kotekela. Biso pe tomekola ya malamu oyo ya mabe tobwaka. Mama tosepele papa président na choix asali, ezali choix ya mabe te. Ozali mama koti classe otangi baboti babwakaki mbongo minerval te, basalaki mosala emonani na kati ya république na biso. Tika te mosala oyo baboti basalaki kati na yo etalisa bamokili mobimba po ozala exemple ndakisa ndenge ba Jeanne d'Arc balaki bato baloba pe lisolo na yo na libanda mboka na biso. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.